comment on a dit mort, il a fait presque 2 mois et demi. Je m'excuse que c'est un terme, moi non plus, même la qualité de rôle là-bas. On a vraiment touché dans l'organisation, il y a obsèque de travail. On a alerté, jour à mot, et nous avons apporté, on a l'air par rapport à quand on a si beau, dans le carnaval, on a la mission. Nous, on a quitté la maison, ça là. Ça, on a dit, on a battu 10 sur 20. Autour de la fin, même pas 100 personnes. Ça y est, des démarches, nous famille, nous la presse, que ça va courir. Nous matin, il y a un mais dans la vie, on allait pour nous tuer mes Sicile. Des personnes qui vont venir, moi, je vais continuer à monter. Alors, président, qui a les réseaux sociaux est 200 000 $. Et ça dit que décourager, si on a dit commentaire. Et ça dit que tu es limité, ma passe à moi. Je ne sais pas, mais Bango m'a connu la baisse qui c'est ma reine à 4 millions jamais. Bango n'est pas vu à composer. Je vois Oyo, c'est que la mission pour y a plus au ça va m'amener plus. Voilà, le gars là, on a peut-être plus de ça, va plus de $500. Voilà, je suis là dans la mission, merci beaucoup. Mais tu as là le résultat. Il fallait même le chef a pensé qu'il va faire la disposition de la bino, tout organiser pour ça, mais tu as la bino, mais c'est pour finir la petite. Bien, bien. Ngai wana nazali kobelela moto te azali te koyanola ngai okozela se mokolo nakowa oya kolakisa nde misolo lisumu ezali kowapi bandeko soki bosalisi nga ntango naza vivant okozela se mokolo nakokacwa oya kolakisa ya bino bozwi bandeko nyonso bokosala nsima liwa na nga nakoyeba rien wana molimo na ngai sezongi epa mokeli na nga emonu vivant ekosala bien mabe ezali wapi bambangi ya Vincent soko bolakisi ngai koloba bisi bokozela se mokolo yango oya koloba bilobaloba na meta lopitalo ata asipilini oyo ya pamba emonani te kasi mokolo ya liwa ekomi nde ya concurrence mawa lokuta ya mbongo ekotombolaka moto nde mabeka bongo akanisani ye. Bonsoir, salut à tous les internautes fidèles de sa télévision, la télévision de l'Aigle. Vous allez les lots à Wanavi, mortuaire, il y a artistes, musiciens, Aoudé, Kokufa, Nicolas Leki, tellement aidé à tomber dans mort. Et enfin, les lots de mortuaire, pour n'arriver, pour être réunis, qui n'est pas pour la Kokoya, Sakakono, Oyo, vraiment, quand il est qui et certainement il y a une aventure avec Bosana. Les autres allaient annoncer que Tozali n'avait mortuaire na yepe lodi ne kozala ka kundama na ye bongo na pembeni na ngai awa na yandi mopandisango oyo bamingi bayebi oyo azali mpe DG ya chaîne oyo aza mopandisango na ye nde tokomeka kotuna mpe kolobela mwa maloba mibale misatu par rapport ya ve oyo par rapport ya engouement toki komona baartiste ya mosusu bakufaki bamatanga na bango yumeli te epuis engouement ezalaki makasi na pokwa oyo na butu oyo na matanga ya tsaka kongo toobserve bien tomoni ke engouement ezali te bongo quelques préoccupations mopandisango aza na pembeni ngai na nkombo ya tosha ngongo hd image ya nzambe DG ya magazine ezala IP il y a hyper intérêt du peuple. Alors, mais pour répondre à quelques questions et préoccupations autour, bonsoir, Pocha. Bonsoir. On se retrouver dans ma camp, il y a artistes musiciens. La première chose, observation des aliments par rapport à bateau assistance. Ah, mais merci beaucoup pour la parole. Bien naïf, mais espace à 10 mètres sur 10 mais comme à ta égard il a sur de ma casse
soki tolobi baartiste baya baartiste baye te bafamille sikoyo baza wana bato ya quartier baza baconnaissance baza wana oya baartiste omona baartiste okambo makasi na kotiaka mpongo oyebana nyonso na mosala mosali oyo napona bato ya malamu ndenge makambo ya boleka ye mortuaire nini eza te instrument eza te musike eza te kaka batita radio babetaka musike ntango nzambe ebeta eza te bamusike ata podium babeta musike eza te ondika bakomedi awa jularel bakata baye baye bayete bayepe te na yembe te sokoya eloko nini esali ke motema yango ezala malimo par rapport ya jani euti koleka na yatiaka kongo c'est comme si matanga ya jani esali kobakosana etiaka kongo akufa to eza kaka bamapapo ezotambola na bareseau sociaux likambo ya kosani likambo ya mbongo oyo kuna lie mbongo kuna bebonde esali ke bato baya te balokanga bon mpona koloba te mpona mbongo tali vraiment bien eza mpona mbongo kaka te mbongo mpe ezali omoni matanga jani banda na poto organisation na sur le plan organisationnel bacomédi oyo baza na poto tomona émission so ndenge baboleki na cotisation na bango na moto bango soki matata apesaki bango mbongo na bato bango mosu bakotisaki bango nde basekisaki par rapport à organisation na bango yani batiaki yango mwa show tina ndenge koro eyaki awa na mama delita akota soki charge ya makambo oyo sikoyo eloko esali vraiment boye mpona nga eza temps oyo bafandisi yango moni temps oyo bato mosusu babosana na bango 2 mois et quelque mais sikoyo mpe makambo oyo bakomisango mama boye te po bato aya ndako ebele bayebi teke lelo veye bato ya charge fallait basala conférence de presse conférence de presse ndenge wa média en ligne na bamédia na biso ya local ale basali balobeli ke non le jour tel tosala vie mortuaire ya papa na biso chaka po ndenge esalaki moto te azala alerte jour yango elingi ozala bo te oyo bondere makambo bakanisi yango ya sikoyo talaka kamefal baosala mona miso na biso nini bakiti wana mesi esalama sango aza liboso na bato soki 10 sur 20 kotomona kofani ndenge na ye donc même pas 100 personnes ozali mopanzisa même pas respect ya entretenaki barelation malamu te obie ndenge nini par rapport ya tiaka kongo yebeke artiste en danger mais absence presque totale ya bamusicien c'est par rapport à bon bamusicien soki bakoya te nayebi te lelo biso bakoya soki baye te lelo bayem so lelo bakoya mais soki baye te se babenga mabenga ya kosala te parce que chaka kongo osala kolanda makambo nyonso soki babeli soki bakofi soki basali boye okalo na artiste danger structure ne wana nde balolanda makambo wana est-ce que oza sûr que bafali bafere bakofi nini structure wana ezalaki mpe intéressant mpe ezalaki bazala koretrouve to baintérêt na bango na kati bon na structure wana intérêt na bango intérêt ya moto aza makasi pene ezalaki te donc faut kozala intérêt mpona na kati faut koma na mwa problème ya santé nde emonana nde landelaki ti ya mabeta eza kaka na bakartier nde tolaka kala nakweli likambo nakufi mutu moko ya malamu alika ye ya motamwa na bandako kolunga kosala ya mabete ya mabete donc soki tokoki koloba bamusicien mosusu oyo bagrand bafali bafere baprofi bao wana nyonso na butu baye te parce que apparemment siki wana bato bakointerete mais toloba nao na cadre ya confrère na bango est-ce que programme oyo bazwi yango te to tomonaki yango mpe na mwa réseau sociaux mwa kopanza fiche ya programme oyo bazwi yango te ou bien bazalaki te na baatachement na ye bazalaki te na baintere na ye yango wana mpenza basali mpono te kobanalize donc ozala intere na ye te wana nde na niveau te parce que ye azala kozala mpe na bamusicien bilingue nayoki ke efali yaki nayebi nde soki ya solo te ntango nayoki yango nayebi ke affaire azoprépare bamakambo ya voyage na ye na baconcert naza nayo eloko azali na concert na aquasplash kuna peut-être yango mpe esali ke
bakona na te epuis nonatala bakufaki ya na télédrome bamisien ebele mpe baza kuna bamisien ebele mpe baza kuna donc baolandela mpe obsèque mpe na ye kuna na télédrome yango mo ntango mosu absence yango bato ebele kote communication nde bomiki makambo esalama communication la communication ezalaki te donc bacomprendre balandi ya safosi télévision bacomprendre eloko raison mosusu ezali ke lelo lisusu kala même jour oyo ya tv motelasaka eza likambo ya deux poids deux mesures bamisien parceke esika problème ezali bazobeta ondole baobeta baobeta baokita awa eloko mpe efaillir moke par exemple podium eza te podium eza te mais soki radio nano bakotisa babebeta ata misike batie cd baobeta flash baobeta eza te ozoka kimia te kimia no bato baoya mpe baozonga de moninga motu moko akufi na nzela bandokoleka oyo otali akoke ndenge esalaka or bato mpena ya bato mosusu tomonaka ndenge esalamaka omonaki ya tous les jours plein tous les jours bazoya koassiste 10 jours akundaki donc alors conseil nini okoki kopesa na bandeko basali ke moto oyo abundelaki artiste mais nakufa na ye babundeli ete conseil nini opesa na bango batikali eske bango baza na baintention na mitema ya kosala bageste ya bonga surtout ya bonga basala to balashe na bango parce que lelo moto oyo babundela ye bato oyo babundeli te mais soki balobi batika bango mopeka kopea parce que na makambo oyo chaque akomola ya komema ndenge ya kokolandela babiro babiro kolandela bazwa mwa eloko po bapesa moto azwi problème ya mabe te eza bien il faut nde bacontinue yango baluka motu moko batya nga mpona nga sikoyo lokola margo motu koko mpe tanga tuna makambo akotane kaka na makambo anga azwaka charge papa na ye automatique mbala moko azwi makambo suka automatique tosukisana biso awa lisolo mpo elobani 200 000 50 000 pareil azwaki 15 000 c'était qui m'appelle azwaki 15 000 eza vrai que imaki ezaka bato ka bandeko wana mpenza malaika alobaki nga mpe na kodeni masomani alobaki toza na preuve te alobaki oyo bango bana pousa ifo d'accord na obsèque apere na bango fo babimisa mpe lare bakosoka lopango mpe na mwasali mosala ebele se wana ndenge mosu toyebaki donc par là toloba sikoyo ke baméditation azokutike na ntango ya papa mpe pesa invitation wana nayebi te wana ndenge lobami na ndenge wana nde alolandela matanga ekendibomba baya bauta balar banini nsima nango nde mopake kotikala bakopeta eza mpe mabe te pere yango batravaille trop na makambo par rapport ya honneur oyo bakozelaki saka na pays mondialement eza ndenge bon lokola esalami te bongo lokola esalami te bongo eteya kaka bandeko batikali bala nsima soki likambo ezali moninga ezwi ye po boyeba koya kotia maboko quelque soit niveau ya problème quelque soit likambo ata mpe temps lokola lelo balobi ezalaki priske loko nyonso bayebi nyonso kotala yango na tv lobi eza mokolo baosi bato fo baya kotala sikoyo lobi apres lobi nde tokosolola makambo osiko lelo basuka na balandi ya safosi télévision lokola na anastasie ema bamanchester basini ya sister na mare charlie na kati ya états-unis napesi kaka merci na bandeko bayotala biso na safosi télévision topesi bino merci bocontinue kotala safosi télévision osabone mpe tele chaîne ezaka yango oyo donc ezalaki bongo toyaki vraimen tolobaloba na biso te yango tokuti awa nde esengi po toloba yango tolobi eza na ndenge mabe te merci beaucoup. Merci, la série continue, tout pour continuer na ba interview à Tisso, tout le bien na bateau nous sur eux, pour y mettre un point de vue à par rapport à
la série continue. Et quoi, Koufi, nous allons voir l'angaïna yo. Chaka Congo, on travaille avec lui en partenariat en tout cas de ça. On a beaucoup souffert dans le monde de la culture. Et puis Chaka Congo, on a retiré dans le monde. Je crois qu'on a une image. Et puis quand même, il y a un ours, on a un kangaï, on a l'onglet, il y a un kangaï, on frère va en paix. Et puis tout seul, là, on a un ming. Comme on a dit qu'on a mort, il a fait presque 2 mois et demi. On m'a tenu là, voilà. Je m'excuse pour ces signataires, le monde en peut du peuple, même la qualité de voler là-bas. On a seulement touché dans l'organisation. Il y a obsèque de Tchara. Mais c'est quoi l'organisation pour toucher qui presse et influer le cher pour nous ça bien maman, moi je touche à Koufi. Aïe ben on ça c'est des choses que dans semaine pour que ça ait maintenant on d'abord c'est la famille qui a mis on bazana ba certificat bazana ma on ne fait pas toucher presse c'est pas nous. Donc c'est ça qui va technique nous surtout ramener chaque marque pour nous et ma casse. Allez d'un bon maquillage. Et la famille, ça va démarche, la famille, la presse, tout ça va courir. Pour matin, il y a mais dans la vie, on va aller pour les des personnes qui vont venir, on va alors, président Massamba, une petite question. Namambo, surtout la faute revient à qui? Papa, organiser c'est qui? C'est la famille, non? C'est pas nous. On n'a rien détenu, même pas un fonds, j'ai dit ça autrement. Autrefois, on n'a rien détenu. Donc, c'est une énergie pendant 2 mois pour organiser pour les gens. Comme on a ça là, c'est là hommage. Nous ne même pas un franc, on a peut-être plus de ça, va plus de $500. Voilà, je suis là dans la studio d'émission, merci beaucoup. Mais t'as là le résultat. Il fallait même que le chef a fait ça, qu'il va faire la disposition de la bino, tout organiser pour ça, mais t'as la bino, pour finir la petite. Bien. Donc je vais comprendre que depuis tout ce temps, maintenant, il y a des artistes, on va dire quoi assister le matin, on va de chaque côté. Parce que si on va dire quoi assister, on va dire quoi assister. Je dis ceci, l'artiste, musicien, comédien. Non, que le matin, les événements. Quand quelqu'un meurt, va célébrité, puis va célébrité dans l'événement. L'événement pour réussir en moufou, ça va tout dans l'événementiel. L'événementiel, est-ce qu'on a côté chaînaillé, après ce projet, pour tout réussir, on doit revenir en mort. Pour tout son ici sur les médias, il faut utiliser par exemple, il y a Yves, il y a la presse. Pour ça, combien de 5 sabots. Yves, alors on a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Comment il y a un peu, ça va pour ça, il y a un miché pour ça, ça va tout. Aval. Mais ça, c'est quoi le meilleur, il peut s'habiter. Je crois que vous déplacer pour ça, pour ça, information. Non. Parce que aux gens méga, aux gens déjà la famille, à Yemova, à l'Alissi Makam. Comme elle a dit. C'est ça pour le ministère. Elles sont pas intéressées à me dire. Nous sommes au Ramarai, nous sommes en bon bébé. Papa, peu importe, nous sommes dans la Suisse, mais nous-mêmes, la famille, il faut tout élément. Même le ministère de la Culture, moi, on va bien les limiter, mais le peuple, tout ça, qui fait tout élément. Mais 15 000 marins, pour voir l'année, le marin, j'ai 15 000. Pour 15 000, il y a 8 mois de télévision. Là, confirmé, il y a 15 000, il y a 15 000, avec la loterie. Il y a 15 000. Mais, comment on va finir sur ça, là, obsèque. Quand on va faire la commission, ils ont vraiment bon bruit dans la commission. Donc, on a obsèque à la commission, on a ouvertement devant la caméra. Maintenant, on va célébrer, ils ont la Djani, ils ont la Dali, Papa Wemba, Lutumba. Par contre, dans la commission, on a quelque chose. Alors, on va comme chef de l'État, chapeau à Papa la mission. Il fallait dire moins 10%, 10% 50 000 ou 5 000 $. Mais si on a au-delà, on monte déjà sur 10%. Famille, vous te proposez qui est maman, dans le bien, famille, ils ont déjà en face. Mon condambo, après ça, il était là comme Marais, après ça, comme Tchaka Congo. Tout ça, c'est une nuance. Mon condambo, après, il y a Tchaka Congo dans le social. Attends, on a vers hier. Alors, mais on a plus de moi, ça bien comme Mobali. Au lobby Et bon, on devient 200 000 $. Bon, défi ça rendait une. Bon, il y a beaucoup de choses à Congo 200 000 $. Bon, papa, il y a des défis. Il y a le tout, mais défi, c'est la les colos. Même à mes ou à ce que tu as 100 000. Mais tant qu'on va faire l'habitude de Bango,
et ma monta on a été pour votre information. Alors comme 300 000 à chaque, mais comme on a 100 000. C'est-à-dire que chaque année, comme presse, c'est des gens qui sont chaque Congo. Pour on a puis hôpital pour la TVS, TVC je crois. Mon on peut d'avoir la carte va annexer, on a même peut-être qui va monter colossal. Mais l'État va se battre. Pour tel bon, on a peut-être 10 000, on a peut-être 50 000, on a peut-être 100 000 pour organiser. On a monté à chaque année, des mondes marbon, même il y a Papa Wemba, même il y a Lutumba. Même il y a un autre qui est des personnages de défense. Il y a un 1 million. Et tant que ça veut dire, peut être 500 000, 200 000. Il y a un maman fait forcément un putain. Presque, il y a la carte. Mon taco, c'est une devine sur ça la carte. J'ai même un peu de l'ande là. Mon il y a presse et bivant. Presse à Zoané. Presse à Zoané. Et la minute. Pourquoi Bissou la mamie ou un saut pour sa presse bon. La presse junior mon roi $1 500 pour payer sa presse. Oyoki. La presse junior mon roi bon moi comme la presse. Ah bon? Oyoki monter la presse. Parce que nous allons regarder ce que mamie ou un saut. Yves Panaïbi. Tu peux faire monter donc Yves Balia un bon. Mais c'est hôtel na Katia. Yves Balia un bon. Yves Pan azora ka ndenge zo. Mantanga ni mama. Yves Balia un bon là junior. Qui vous aura 1500. Papa Richie. Mantanga ni ce nom monaka. Zo tali. Nazala mais nazora ngote on a donné. Presse transport. Mais puis nous vous allez là. Ya mamé wa so bazora 1500. Oui. Même voyez na Janifa et puis mon bi magala. Mais mama tanga ni ce monaka awa. Presse za na kati. Moutako boya botuné parce que des vies pour monaka presse. 5 000, 3 000. Voilà. Tu vas faire ça. Bon, bah, biscuit, bah, tu as fait un match à bis. Bah, bis, bah, tu as gâté, bah, tu as fait presse, tu as fait un bis, pour un match. Même toi, sur des membres d'aller à un bis, tu as allez-y comprendre, tu as la bine de mon rôle, tu as ordre de dispenser. Il y a besoin de la place à bis. On va pleurer, tu as besoin de tchaka pour que vous aïe. Aïe aïe aïe. Quand nous avons une compréhension, chacun il a beaucoup combattu pour nous. Mais regardez, c'est mortel. À part Badikando, Choulaï, Bakata, Jean, cherchez les artistes, tu ne les même pas 10. C'est déplorable. Mais c'est bon, il y a qui va non, non. La tiki bango baza kuna na nini na Vérotron. Kuna ba bibi lengeza na Vérotron, na tiki bango na Vérotron ba publicité. Mais tala tala non. Na tanga non tala. Moi je baza na sibo kuna Vérotron sur bon na bango tala. Merci beaucoup. Malaki ba obenga ça commence à babez na e. Et pour souvenir ça babez ça ko ngakufu ba ndi magate chaka kufu. To tena mort ah babenga na samba. Eza solo ma chaka kufu. Oui. Na vraiment tu peux ba osaka. Na bisi ba ndi mateke chaka. To soka lobi so pusi date ba tu ba comprendre été. Et là il fallait que ceux qui subasime zalaki ba kondi batia subasima yemo ba komaki na obanga po oyebike batu musu ba komaki na nzela la musu ba bi ba obeta ye. Et batu musu ba lobi biso to pesa conseil te. Mais yo yebi mwana na yo ata sungelo na liboko okata liboko te osani osukola onka ko bwaka ngo. Donc Margot asalika posa ya batu ndenge batu balbaye ke sha konga kunama sha konga kundama. Qu'est-ce qui fait que lelo esali boyo? Barbara Kanam azalaki ko prester instrument na kati. Et c'est là qui se trouve Barbara quand même so asilisi instrument ka wana babi misalibanda et puis bateau bazalaki ababi mabongo veillé bana. Esali ke veillé et bandi retard. Contrairement à ndenge bato balobi ke non veillé zalité veillé kozala kaka. Neti biso toaki na cha Congo to wana table net toaki na partout to lobaki to team ko to tika na dernière demeure na ye nde bomoni biso lisusu te. Tant que cha Congo aza inhumé azaka na morgue bokomona kaka biso tozala kaka nde yango to bana ozala kaka. Donc hormis wana tozana organisation mususu te oneti biso tosali nion surtout et bana olekaka na Margot et puis na motema tozalaki na ngo biso pe to bana ekondima kaka. Et lelo omoni tangu na moni déjà bato balancer que réunion et nini veillez zate na sali effort na koma na démentir ngo ata tozala mi balé to misatu mais lobby to sango tankondo to ke dotika yango na ndako na ye na demeure na ye ya suka. Je sais pas sur question mususu. Voilà, une petite question encore. Okay. Alors yozara na Chaka Congo. Est-ce que Chaka Congo a mérité nyoso to tozomona?
Donc la réponse dans peu sanabi atanga et pesima maele. Atanga et pesima maele. D'ailleurs vous te pesima maele déjà pour nandimi pena que lycée bako ko baloba. Oya salaka basalaka e boniti. Donc voilà pardon tu m'as tiré les sons, il y a na me préparé en conséquence. Donc j'en profite de l'occasion pour nous dire monde dans Zavana Chakongo. Mais ben déjà nous sauter ko la matin linga na 1h. À 2h du matin ya koya. Mais ils ont envoyé sur moto balancer qui a le bail mon colon aux alatés pour comprendre. Ça comme on a condamné de comprendre qu'il était valable. Donc je ne pouvais pas croire que ça comme on a fait beau. Voilà. Maintenant mon souci, tout le monde autour de la que non abandonné causer la peut-être un bon souci de ma cause. Mais est-ce que les musiciens, les artistes, au moins quand ça t'a moi les tchotcho moqué trouve que non ma cambole dans le langue single. Et dire l'artiste c'est bas sang sambongo au monde il est là pour apprendre à ma comédien. Au tsanga pour na comédien pas appelé car artiste. Artiste c'est musicien. Artiste est musicien. Copier ça prend. Ezali bakaka. Na habité le leçon to le bit au ban faire face à un problème pour voir biso et là on est to golembana mais ezali kaka bana leki muninga son muninga un problème les artistes et musiciens ba idanate par contre tous on a de l'autre côté à ba comédien oh le bit on a bien batanga boké ngana ko bisa bango bravo na documentation na bango ana ngo ba aider bango to kotala to loba boye basa organiser na sala vision zana tellement bonga ba aider bango ba organiser na nini. Donc, il y a chaque fois qu'on peut pas payer ça qui peut pas faire là. On va aider. Le bilan de bon, vous avez mal. Oui, na auto lo baté na lobby. Et les lo oyo na lobby ba comédien baza organisé. Pourquoi organisation exacte? Ba mise entre nous to lingi et ça que côté na chant to comme filmer. Tant ba misu bazo sala boy, ba misu bazo sala boy. Oh, ce qui posa unité, boko sala lo monter oyo et ko sepelisa mokilito oyo. Et les lots, tous au bouca oyo po, les lots tout ça dans le banan Werson de la forêt. Vous voyez que tant bazo pese visaté, tant bazo pese Werson visaté, nga yoyo nga, l'aime soutenant to causaté. Mais to kena ambassade à France, na tchara Congo pour nous le mamba de la forêt. Bon, je ne pouvais pas croire, Mata Lelo, attention, de la forêt, elle a été. Mais quand même, il fallait, pour les récent, il fallait quand même tout le monde ait un signe de vie, il fallait quand même tout le monde ait une délégation, mais tout le monde y a un côté. Nous n'en parlons pas même, tu as la moine national, il y a un problème à l'époque, c'était Chara Congo. Donc, Chara Congo, on a évité vraiment, après 50 ans, donc, na habité que sommes soya vraiment le long de toza bolikola lo lendo na biso ba o bazana ngo balingi batika la ka pe ndengwana netika ba o bazana ngo te batika la ka na se. Alors Congo ya mona chaka ko ezolo ba matro alors bino bozaki pembe na est-ce que azanga ki bato ba conseiller to abane ko yoka ba conseiller na bino te et elo ngana koloba ezali boye mutu azalaka na ndenge na ye donc mutu azalaka na ndenge na ye to banda ko conseiller mais na mito ne to zaboye nga na ngi to mbeli te mais to buki ka so ya otolonaki mwana asali pe na mesure kaka ya ba possession kwa zaki na voilà ba conseil banda kota to banda opesa mais conseil so opesi alors ba conseil za gratuite so opesi yango za na mo fele ndazo ngo pratiquant voilà merci beaucoup grande na remercier Kaka nini tuyebisaki bino ke la série continue tozali toujours na ve ya Tsaka Congo bazali kopesa baproducteur bango soki na bato ya média parce que bango nde bazangaka bamatanga te bamusicien bakozanga bacomédie bakozanga me bato ya média bazangaka te koko bango nde basalaka baobservation na minute oyo nayambi mopanzisango na kombo ya fumu de la presse il n'y a pas de kolobela na tina ya observation ezali kosala par rapport ya ampleur ya impact ya Tsaka Congo bonsoir fumu de la presse bonsoir qui m'a abonné au santé sans
comment toujours attaquer ma matanga ya tikako ndenge ezolekela par rapport à imagination na yo mokolo ya liboso akofaki osala lecture nini est-ce que eza na niveau ya likolo to eza na niveau ya se en tout cas na niveau ya se meka koexplike yango niveau yango ya se ya ndenge bayeke eloko organisation eza te nga bakopesa félicitation na presse baye sikoyo bandeko na ye baartiste e bacomédie mibanemisaki bayebizaasi mingi omonana oyo l'artiste chaque fois basali na se ya mokili oyo bafuti yango vraiment oyo bafuti ye eza mwa mpasi mpona yo aévoluaki bien na baartiste musicien to azalaki mpe na mwa baconflit bayaki baconflit wana yango esalaki batareagi na vie moteur na ye communication ezalaki ya makasi te po ete bato mpe bayaki en tout cas tobanana na partie oyo soki azalaki na baconflit na baartiste musicien mpo bandeko mosusu wana vraiment nakoloba nakotia te na baboyi bauta nga nayebi kaki azalaki papa oyo alinganga tellement trop événement na ye kobima ngai oya nacouvrir événement tuka ngai epa na ye abane kosonga sans faute azalaki na problème e na bakonti mosusu oyo bamasta na ye nayebi te nde banogere basalema lisolo ya mbongo $200,000 $50,000 o mara ya vie mpona yo wana soki eza vrai observation réponse numéro 5 soki eza faux conseil nini d'abord lisolo ya $50,000 ebele bazobetana solo awa ta mosusu bazobetana profondé nayebi ta mosusu mpe ndenge lisolo nga nazwi mwa chance moke ya kozala na artiste marema na debut lisolo oyo ye moko abenganga na telefone napesi ye yave jour navandi nabino nabenga zolo artiste nabenga ye aya nanu nabenga artiste marema right nazwa programme ya chaque année aussi tu vas bengi artiste kusololi parce que nde naza kutu boye naza na banke nazobimisa mbongo $50,000 po nakende na famille ça tombe bien lokola benginga yaka tokuta tokende bakomi kofina nga tona mede na lembongo nalingi makambo okende mpe kaka na media nabengi déjà présidence wana soko tosolokama nabengi déjà présidence lobi luka bamédia okende na bango ntango ozopesa bango mbongo wana média filme bayeli na média epeyaka na na média mpe nazalaki le premier journaliste artiste ya mokai na pena ezalaki na sokoda si je me trompe pas na congo esani na sokoda je vous dis que na kote lié nous avons ndenge asekosala na famille ya chaque je ne comprends pas ekana kamera na famille azwa ndenge asamasanga na ndenge ya liboka babukanga kaka wana ezalaki na je vous dis famille ya chaque mongoli mututu na bana mututu ekoma ntina niveau kamela oyo artiste chaque artiste ya marine alina mwasi bakanga makuku bango abengenga baloba eloko moko bakobimisanga na sale wana eza nyonso alema epesi mbote na peta bovi oyo ya madilu system babimisanga libani na kepeni e basololi na marai na kosa marai abimi wana mpe koza oyo yemo marai soa marai yameli solo na bango ya mbongo oyo wana $50,000 ngango na mona yango na kati ya coffre ya motuka ya marai adisibiso lobi kosona famille toyokani eboyi mbongo $50,000 todepase yango alors tosala boye wana premier lisolo na bango mbongo wana namoekabwani te okokoloba o marai akataki $15,000 lokuta premier lisolo ezalaki te marai soki azwi mbongo basime maboko famille ya chaque kongo bakeye batalisi yakele combien $300 marai abimisi $300 apesi balisitake basali te pati famille moko ye te moko respecte nini oyo ezala comme témoin wana premier lisolo mpo babandaki na wango wana mutabeti yango wana mutabetanga lisolo moto mosusu te mpe otina monoko ya marai kolanda ngai ayemaka
alors qu'on est beaucoup sur la ligne. Voilà pourquoi on a des carbones de 50 000. Abina Sololi, tu es trop dit que Sololi n'a pas peut-être tellement que c'est qui est civil. Aussi les civils boyés. Président Marais a dit si vous dites, en tout cas, moi, les questions sont bonnes de la banque parce qu'il y a moi, il y a eu un minimum à la banque. La question sont bonnes à la banque, vous avez dit, si je ne tombe pas vendu, bien ça. La question sont bonnes à la banque, dans le zone à l'ennemi, dans le benga yo, où il y a ce qui veut dire que nous sommes à Chawana, au sombi, au filmé, des parties, à un moment où on a fait beaucoup très bien là. Bon, moi, petit cas là, il va y avoir ça va. Tu m'as pas mon rava. Zobengama. Moi ça m'a rien mais il a que Sololi, famille Bengi Bango, Sololi, qui est artiste Marais, puisque le monde, au lieu de faire la possibilité de faire qui est similité, il y a pas de Bango, on connaît la baisse qui c'est Marais à 4 millions, jamais. Bango n'est pas basé à composer, il y a soit Oyo, c'est que la mission pour y a plus, tout ça va m'amener. Voilà, donc là, les Africains avaient 15 000, mais la volonté n'est pas présidée. Si la volonté n'est pas présidée, il y a président. Après, il y a négocié le mot président. Le président, tout ça, on a négocié pour chaque Congo, mais tout ça, pas. Tout ça, l'organisation d'équiper Bissou. Le président, on a dit, pour équiper, on a dit, il y a un thème, on a dit, il y a des gens qui font. Après, on a vu, Paul Kennedy, des familles, il y a 50. Basolo, famille n'est plus qui boule. Cause of mon tout yo zandam va proposer yo zandam ngo zola qui démarche. Donc on est la maman. Ce que tout ça pour tout ça l'organisation. Chaque mois Marais a boyé le soir. Parce que dans mon pour vu aller. Vraiment des gens va prendre la radio. A bien vu fou de la presse en tout cas que Solo qui top. Qui peut bouger. Pas pour l'inga poser les gars pour la naï. Dans mon temps des affaires là 15. Que monta si on a pas pas même 15 000 entre ça là. On va passer le 15 000 pas. Non, on est mais c'est vrai que c'est qui est bon. Bien là pas que c'est bien que tout le monde n'a pas pour là pour n'a pas pour. Il n'a qu'à bien n'a pas. Mais tout ça qu'à bien il y a 4 à 15 000 pour la poche de qu'à bien n'a pas fini joie de la maille pour les petits. Qui n'est tout. Donc c'est que on les canaux place on a fait les 15 000 dans les réseaux sociaux. Des voilà les réseaux sociaux. C'est pas les réseaux sociaux, bah nous pas business, bah nous pas salir. C'est Marais aux amis à la team qui maman là où il y a bon c'est pas à 5 000 pour et c'est famille ne va pas bongo va proposer va proposition de dossier que son ministère que Marais ici bon de partout quand ta fois Marais ici bon famille de tout ça lui boyer bon ici là yo voilà ya yo que non ça va venir là je vais d'autres là même bon tout ça va même bon les choses 200 000 euros. Et Marais va succéder dans 50 000 euros. C'est que 200 000 euros gérant ou dans mon niveau d'Aïki. 200 000 euros les a soto pour les applications. Ah la c'est bon. Bon. Les autres vont maintenant y a plus ça. On va qui dit pour passer à la montagne à eux c'est la possible. C'est pour 50 000 $ pour la possibilité de nous louer 35 la possibilité de moi va vous faire on a tout avec chaque côté. Faut civil makambo. Les gens sont mérité de makambo comme des gens on a eu bastadi. Beka di solo balandi ya Safisi télévision bayeba. Makambo ni makanga ya ile kanini ni. Makambo zile kabisa mabe. Les gens comment mérité de vivre. Pour ça nous avons pas bêtises. Nana salia. Comment mata. Quand on a boulevard, on a prise. Attaché Gazaki. Attaché Gazaki. Et les gens qui ont les bagages, les bagages qui sont les bagages, au moins nous dans celui-là. Celui-là, tout le monde va pas. Oh, bah, on va passer des bonnes jours maintenant à mon amitié. Aïe, bah, n'était. Donc, chaque jour, on a été aïe, bah. Maintenant, on a fait. On est dans ça. On va dire, on a fait. On est pas de bien. On a fait des cadeaux. Nous avons un ça. On est pas désolé. On va pas organiser à chaque fois. On va s'aller organiser à Madé. On va pas organiser. On va s'aller organiser à Madé. À Madé. Est-ce que ça peut écouter un programme à nous maintenant Michel Akoum, bon, il est payé 8 personnes, Bavaï n'a pas quitté.
vite le roi terrain basket pamba bakiti on est pour tout le monde comme ça sango eka comme ça beli bande kwa bolingo moko bila na bino bazuzi azala nayo sama baina ke vandi ba publicité bouche ba télé photo chaka comme na oya sali zama wana ba bazana ba passer au plan de so ya matana chaka comme zéro bon sali pour ça chaka to moni ni le biana et ça la passe le roi yi a bombela ka bato le bela ka bato mais la vie mon frère na est donné vraiment à France total ya bato les amis je ça la passe mais tant que laissez-nous le tirer conseil conseil moi na vous pèse ça va qui bon za na suka ko loko ko mi maka ko pèse ça mbongo za na suka te en tout cas ça va bantu ceux qui est en mode commun to bukalo no ngamoi ko pèse ba ne po zo mériter na oyo ça fait na sana pour yasi ndé de yasi donc conseil moi na pèse ça ba to ça va sortir d'argent pour les mana vrai et donc c'est appel à une organisation surtout dans mon pays aux attentes de Rio Kabakou c'est très important c'est pour ça qu'on a mis un peu de ma pauvreté en mode paquet résultat. Ok, merci tout le monde de la presse, je crois qu'on a beaucoup libéré. Balandi à sa petite télévision des Catholiques, vous allez avoir des Sikawa TV, mon frère les alliés comme ça la passe il y a beaucoup de servir mais à ma cache le premier d'éviter apparemment tout le monde aller ici et le jour est si beau on a tout plus tard on est à la chapelle et tout ça on a beaucoup à éviter quoi ça l'eau ni est celle qui est comme que na matanga il y a Chaka Congo, ils ont Benza, bon, et ça la passe, quand on sait là, on va avoir l'occasion pour la télévision, l'audio, on a quand même défilé ensemble, pour la Chaka Congo, plutôt accompagné, la même manière à ce et la série ça va brancher dans sa petite télévision. Là je salue le commissaire supérieur na Congo ya Charlie Kassongo pour nous les intimes de Makaye Jigel. Je les salue à ça qui tombe dans la police pour mon aïe pour les cas à donc ça malam et azali pour sa réputation à malam na ba mapinga commissaire Charles Kassongo le colonel salutation na ya moyo ni dans la kaka je salue Koko Mao na kati ya Londres parce que dans Londres donc wana na je salue aussi mes amis pour la Jaïmo na kati ya Canada na mosi na ye alinzao je salue Nadine Matadi na kati ya États-Unis Alain Lobota na kati ya États-Unis je ne manquerai pas ya saluer mon diacre Alain Bopano na kati ya France ye akenda poto ya kolukate parce que na Kinshasa tika mapango atika mituka azalaki déjà un agent de la banque donc mutu na kati ya bato Alain Bopano mon diacre kati ya poto na France na maman Marielle na bana bango nyonso bapupu na bino basalutation na bino donc nzambe alola nzambe ya mosali na nzambe pasteur Valentin Mazayaka akobana koassiste bino c'est notre papa wana toyali koannonce déjà que scatologie ezali kaka na fin du mois oyo ya avril landa scatologie na mosali na nzambe oyo alobelaka je salue ma belle-mère Charlie Ngoma na kati ya États-Unis. Je salue ma belle-sœur Fifi Mboula Motema ya Olivier Cap. Je salue maman Jolie Motema ya papa Valentin Mazayaka, c'est notre père spirituel. Pour azali kokamba ngomba monene monsieur Valentin Chalo dans la carte de la construction. Je salue bato nyonso yo ba soutenir sa télévision. Bana poto ba soutien na dîner comme en France, Canada, Belgique,
Là, j'ai salué aussi Major Pecos, Nakaka Belgique, les grands Gaulois. Il y a là, les grands Gaulois, Makasi. On est pour préparer le concert, Nabino. Major Pecos, salutation d'ailleurs. Et à Moana, donc, je crois la série continue. Tani, Lodi, Nakati, par obsèque, na cinquantenaire. Merci. Les musiques sont Koti. Et puis les autres pour comprendre que tout est vanité. Quelle que soit des glaces sexuelles que vous avez, un jour, tout l'ingate, tout est cassé dans mon mais tu vas se préparer. Un autre élément allié sur le plan organisationnel, il y a Bobsek, il y a Basta. Pour moi, je ne pouvais pas imaginer que vers Mortuaire vient de Sakakoro, il y a sans impact. Pourquoi ça sans impact? Mettez ma batte belé sur le plan organisationnel, surtout les Camerounais. Oh boy, oh $200,000 pour la Kokuna Kingani, oh ma paie $50,000. Et ce va film et katani. Bilou comme ça, Sony, ils ont découragé l'autorité, ils ont découragé peu bateau. Donc ce qui est artiste à d'ailleurs, et comme c'est-à-dire qu'ils ont l'occasion propice pour la COP. Pour tout ça, la côte gonflée, pour tout ça là, autant la binomoko boza, boza va ndekona ba pandisa, boza musamune na autant la binomoko qui par rapport à musavé taka Congo c'est na mboko yo, ils ont ça la passé. Troisièmement, je dirais que artiste à danger koufaté. Pour vite taka Congo, azali lokola monta qui peut le berrer na yema, avec soldat du Christ. Azali qui est un guerrier, un commando, un combattant. À chaque fois que nous avons la levée de Sakakong était toujours présent. Je prie que dans les voies ministère qui tuent après la famille, nous avons suscité pour pouvoir continuer à faire. Mais bon, non, nous sommes reconnaissants avec Sakakong, ça nous semble. Mais le problème est sur le plan organisationnel. Matanga naye et comment qui va tantôt plutôt. Et au même temps kinga le kobi maboy. Na surtout et loko oya o to mona qui na ba réseaux sociaux à $200,000. Et ça dit que décourager ba bureau na si bona di ba commentaire. Et ça dit ba te belé mité ma passe ngo somo na pe nego to somo na awa. Et zo ça la passe que je ta kapo. Ayo bolila na ndenge to somo na. Et puis le Samonanga sur le niveau ministère de la culture, tous ont vraiment besoin de ministre. Si le nom tous ont ministre, tous ont ministre de la culture et art, tous ont infiltré, tous ont intrus. Et pourtant, à Congo, il y a des hommes de valeur. Et tous ces maman Judith, ou Azali, première ministre, Zamba Sungaye, dans le niveau culture, il y a des tous ont bataillé le bébé au ministère, et ça le colanga. Dans assistance sociale, dans opérateur pédagogique, dans opérateur culturel. Par exemple, ministre de la Finance, au ministre du budget, on a classe. Donc, au niveau de la culture, Batou Bazali, Bilombe Baza, Bati la vie sur Batouana, bon, on a comme le niveau de la sonne aux alentours. Si c'est vrai, mais le vieux marin a sali Sony, donc à mon niveau, si c'est vrai, il paraîtrait qu'il y a 50 à 15. Si c'est vrai que vieux marin allait, ils sont venus vieux marin, mes petits étudiants, si c'est vrai, mais à Sony, et puis bon, il va y avoir le nom matanga mingi artiste même au niveau de la chrétien bambonga matanga ezo kata ma film ngana bi batebele bali bambonga matanga na bi batebele bali bambonga matanga na simu ko matanga bele mi bato ba liya bambonga matanga atokeza malamu te to mbonga matanga balia kate basela ko copte business te c'est que l'homme aura sémé il est moissonnera. Merci beaucoup. On a apprécié merci.